Abonnez-vous et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça, c'est parti. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh yango yo eh. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh yango yo eh. Peuple, oh, c'est bien, oh. Étoile de la presse. Étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh yango yo eh. Na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh yango yo eh. Comment sexy avec ça? Hé, regarde-moi. Moi aussi, je te regarde, ma. Qu'est-ce qu'il y a? On est au salon. Ça fait rien. Oh, buzoba ninyo. Oh, buzoba ninyo, bo c'est là na katanda. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, ça semble là. Oh, tout dans qu'est-ce qu'il y a? Yo kasi ni songe zo monate. Oh, mon on a ça aveugle. D'accord ça. Oh, ni na bo c'est là na katanda kuna. Bon loke la nganda kubeza nini? Maman, il y a rien. Il n'y a rien wa. Oh, on to simba yo kasi na monité. Yo Renate. Yo kate. Non maman, Nazaki ko reprocher. OK, Bima. Bima. Non, na bi musala na we non, mais Nazaki ko reprocher. Oh, reprocher na nzoto. Non, mais Nazaki. Oh, faut simba na nzoto d'accord ça. Et faut est-ce que faut simba na nzoto? Yo faut simba na nzoto. Bima, musala si. Vous brutaliser comme ça, c'est pas normal. Nazaki ko reprocher justement Nazaki ko bisaye misapina. Il faut de la propre parce que Zolambela biso. Donc yo faut simba na kala nyo so banda ko lamba. O reprocher te kala lewa ko bisa reprocher misapi. Yo, Bima! Maman, non, ne fais pas ça. Moussa n'a ici. Maman, ne fais pas ça. Ce que Moussa n'est sili. Et silipé. D'accord. Est-ce que vous avez bon point? Parce que cette fille n'est pas ma femme. C'est une pauvre fille, elle Moussa Moussa Naï. Et elle fait très bien son travail. Oyez bien, très bien. Bima. Mais on a le droit. Non, attends là. C'est moi l'homme ici. C'est moi l'homme ici maintenant. Tu connais bien la situation de cette fille. C'est avec le salaire au Azwaka. Ndasa à ceux qui parlent de la famille. C'est avec le salaire au Azwaka. Ndasa la rabafout à ma facture. Ce qui sont le bio benganae parce que tu penses, parce que tu as des choses qui traversent ton cerveau à en vivre en déni. Pourquoi cette jalousie mal placée comme ça? Ce n'est pas ma femme. Ça va, viens en cuisine. Viens en cuisine. Ça bon point. Hein? Écoute, ça bon point. est-ce que tu sais, une seconde, si et seulement si,
notre sale relation fuitée, nous serons considérés comme des sorciers dans cette société. Parce que nulle part, Léa, moi, Nasabimana, moi, c'est papa naï. Et ce que je suis en train de faire maintenant, tu vas fermer ta gueule parce que ce que je suis en train de faire maintenant, je suis en train de bien vouloir sauver cette situation. Si tu chassais Renate, Soko Benganie, moi et toi. C'est fini. D'accord. Comment ça va chantage bon point? Hein? D'accord. Comment ça va chantage bon point? D'accord. Il n'y a pas une relation amoureuse entre moi et Renate. C'est quoi les filles Faki bisa maman bon que non oui Renate aza moi sinanga boy na boy. Est-ce qu'ils ont un sens? Boy linga sana. Na minute mo na poso ko tabiso fala sana awanga na kaka. Mais oui, c'est normal. Yo mon lobby pas na bango ye na za chef, aza comme chef à famille donc après papa na bango eza yé. Akoki ko présenter moi si n'importe comment té et pas ya maman na bango. Il faut ça déjà likamo ko bongi sango kitoko amonika komi prêt ya kokene na libala nda présenter maman na bango. Renate, biso nde tokoli eza ndenge batu nyonso bakoli te. Est-ce que yeba ke mundela va lo bana mutu je t'aime, il faut attendre. Mais biso ezara beaucoup tena mutu lelo je t'aime yo posons si je t'aime aussi. Mais pas mundela ezara bon te. Mais bano bakoli na bonne vie, bano bakoli na éducation malamu bazara bongo. Avant bimisa likambo aloba na parent na ye, il faut yo moko azala convaincu nango tina suka. Iska imoko yebisa nga kende bango baza bongo babomba na makambo tina famille na bango. Mais ko yebisa maman n'importe quoi te, il faut likambo nyonso yebisa maman bango ezala parfait. Neti ngam no usala avant c'est pas moi nae. Neti ngam no ko landa mwana na si. Zala kimia. C'est moi mobalo na lingi yo. Komona nda benga ka ona téléphone bozo solola, il t'aime. Mais faut payer temps. Pour venir sa parents na ye expliquer bango que aux moi si tala na nozaki moi na msala ndakwana. C'est pas facile. Il faut azwa temps ya ko convaincre bango pour bandima yo facilement. Eh. Ça va mes filles? Vous allez bien? Oui. Priska, ma fille, tu peux venir s'il te plaît, pardon ma fille. Renate, maman, nalingi oyebisa nga vérité. Nga linga lokuta te. So likambo eza na tuni ofuko loba na ngai vérité. Naza aveugle te. Nayebi oyo namonaki. Mais nalingi siko vérité wana epima na monoko na yo. Yo na mwana nga mobali Dacosta. Waza mwasi na mobali. Kufungola miso te. Pour nga nayebi kufungola miso koleka yo. Dacosta alingaka yo. Te maman. Renate. Okosanga.
te mama nakosa te obiki nga muna engagé yo awa nayebi mama obiki nga mpe muna kokolongola yo oyebi yango nayebi mama alors loba na vérité yango nazotuna mbala misato yango nazotuna naobandeli kotuna yo na dakosa relation nyonso oza na maloba nakota na chambre ya bana wa mibali te donc oza na relation moko te oza sûr ezala ya so ndenge olobiki relation yo na eza te mais soki boza na relation moko na dakosa ozobomba ozobokoyebisanga vérité rena te jusque là ozomona face ananga face be nanga nano omoni yango te oyo mpe naza capable ya kosala moto akosaka nga oyebi yango te me mokona kodécouvrir ke yo okosaka nga omona face be nanga omona de quoi je suis capable. Merci. Ok, na yo. Ernest, ce que nous avons tout vendre, je voulais te parler. En fait, souci nangai Ernest, son moto te, hein? Sois sérieux. On ne vit qu'une seule fois. La vie n'a pas de photocopie, Ernest. Mais sois sérieux. Peut-être au Kansa que Nalingaka Mingi Dako, Nalingako Tete. Ce que j'apprécie chez Dako, il est sérieux. Il prend la vie au sérieux. Lolo, vous êtes là. Qu'est-ce que vous allez devenir? Qu'est-ce que vous allez... Parents, mettez en tête que parents, nous surtout, Nabomoinaye, Souenaye, Atikabanaye, avec un avenir certain. Mais toi, tout le temps de reproches, tout le temps, comportement naïo, et c'est la dignité, mon fils. Je t'aime bien. Mon souhait est que, au Tikala, l'avenir moko, est certain. Que de vagabonder, les pakangio, lobby boye, lobby kuna boye, on te donne du travail. Tu ne veux pas respecter ça, au conseil là, jamais tu es positif dans ta vie, Ernest. Finalement, je vous aime, vous deux là, tu es mon fils. Ernest, je te le dis, tu es mon fils, je t'aime bien. Mais la vie que tu mènes là, ça ne me plaît pas. Tout ce que tu fais là, ça ne me plaît pas. Ton frère Dako, qu'est-ce qu'il me donne? Rien. Qu'est-ce qu'il me donne, Dako? Qu'est-ce qu'il me donne? Rien. Au contraire. Ngaïndem Nazako, na osala que pona lobby azala moto. Lobby atikala à l'aise. Mais toi, c'est le contraire. Toi, c'est le contraire. Toi, tu me poses toujours des problèmes. Tu poses toujours des problèmes à ta maman. Et tu crois que Nalinga Kayote, Nalinga Mingi Dako, et patati patata. Non! Ernest, Zala Moto, s'il te plaît, Nazako Sengana yo. Merci. Tu sais, on dit, Soza Mato ya Koyoka, Oyoka. Et garde ça, Ernest. Merci, papa Nayoki. Non, ça l'effort. Nakoma Nemolini, papa. En tout cas, Nayoki, Nalamuntu. Quelque part, son hobby qui n'a qu'à nisarate qui rolinga d'acosta roliganga c'est na kosi. Mais, n'a aucun bêtise sur la acte posé dans un moko, des osala qui avantage mingi zananga moi d'acosta. Non, ça l'effort n'a pas sous opacité. Non, ça l'a vraiment fort.
On appelle ça opacité. Je l'espère bien. Merci. Nangana senga yupe fana ki komona grand frère nanga o azala na Lille Lombre Kapesa parce que na kin a expliquer ma moko na mona kina makambo na osala soki abakiselinga maele ekozala vraiment intéressant pour nabakisa quand même mingi na ona ozama. Tu peux aller le voir. D'accord, merci. Problème exact. Non, mérité n'a pas yoté. Non, ce n'est pas ça. Non, dis-moi, moi non mérité. Attends, tu as mal compris ça. Yo J'étais en train de gérer ma main. Il faut que tu comprennes ça un peu. Écoute Renate, chérie, moi je t'aime beaucoup. Mais en tout cas, je dois préparer ma famille. Premièrement, pour t'accueillir maintenant étant belle fille Nabango et aussi, il y a de préalables. On ne peut pas aller comme ça. Je t'aime, mais il faut naïe kolakoye bayo. Tu vois, c'est un peu ça justement. Ah, oui, kolanga. Mais donc, on va préparer moral la famille, on va préparer que bandi m'a accepté que on dit mi boy, on a ça là pas na bango. Et puis on a ce qu'on a noé boy. Na lobby di kamba je na lobby di kamba boy té. Pour moi, aux la boy ou pas ça m'est égal. C'est que ce qui est. On va préparer bango pour l'année. Attends un peu. Tu n'as moi c'est normal que tu m'aimes vraiment de moi que tu m'aimes. On ngo banga maman Renata za moi sina. Mais je veux faire ça, ne te dérange pas. Écoute, aussi menga kuna to tikenga liboko mbala moko na soin. On dit matin que aussi menga na luke. Écoute. Ah OK. Ça va. Renate, je t'aime beaucoup. Je prendrai la RTNC, France 24 et toutes les chaînes internationales en otage pour annoncer ce que j'ai dans mon cœur pour toi. L'amour, le besoin de te prendre en mariage, de faire de toi ma femme. C'est que je veux que tu comprennes tout simplement, c'est qu'il faut que nous tous autant Yakoyebana très bien. Après ça, on va voir autre chose. Ce n'est pas que Naza skiver, non, je t'aime beaucoup. Toi tu sais que je t'aime beaucoup. Mais justement, je suis en train de respecter un peu les choses. Hein? Tant nzoto poto yebana nzoto ozelaki teke to yebana bizaleli bien. To sto yebana to sema kamunyo so tout esili tout. On a on pose to sto sale esili comme combien de fois. Non, nazena ngo kangam nazena ngo pose tu vas pas quand même. Oui, ngaba no wanga na te. No wanga na te ka na ba sentiment no wanga na te. Ngaba bien en vérité. En fait, ne prends pas comme si je to yebana to lingani lelo to za to yebana. Mama bino to tsanga mal à l'aise. Mama bino zo fandi tsanga zo tunanga. Mama bino zo tsanga mal à l'aise. Chaque fois, on a ces relations, les entre eux sont emballées. Mais non, regardez comment c'est que parce qu'on a des abonnés. Merci beaucoup. Mais nous sommes informés. Ceux qui ont mis qui les choses au côté. Ok. En tout cas, on a hésité que tu bimas kabi sont emballés. Non, bon, en fait, pour l'annonce, laisse-moi gérer tout ça. Ok, gérer tout ça. Moi, je vais gérer ça. Gérer na yango. Gérer mais na bino respect nyos to mukuru na pesa maman na bino. Yebisa tout na ngal souté. Soto li secret garde même pour na biso mbalé. Atu na ngal souté ko tout na nga. Ce n'est pas que je veux en faire un secret. Je veux justement qu'on gère ça pendant un moment. Je veux qu'on gère ça pendant un moment. C'est ça le problème avec ta femme. Tu as raison, mais c'est compliqué malgré bandé toujours compliqué et je me posais des questions. Pourquoi tu as un effort et tout ça la bouée? Oui, justement. Mais nous que tu me dis maintenant mon explication est trop claire et facile. Et encore beaucoup plus clair ce qui voilà, ça c'est le registre où je place comme chauffeur surtout en fait, na business ils ont un serveur comme parapluie, si je dois dire ça comme ça. Alors, mituke utaka vers le Congo central et vendre na Matadi Kibala, ok? Et kotara en tout cas le soir. Il faut faire très attention. Mituke kota na moïté parce que selon la loi, poids lourd et kotara na moïté pour la circulation et tout ça. Alors là, il y a Gilbert, il y a Kanam, il y a François, il y a Bene. Et le plus dangereux, c'est Mopila. Mopila n'est pas tellement sérieux. Il faut être rigoureux avec lui. On a 5 têtes déjà. Alors ça, c'est sur le plan
transport routier. Mais aussi, tu connais que papa azala pe actionnaire na Kamanyola en fait. Au Kendara Kisangani et tout ça. Il y a le contact également, il y a le monsieur Floribert là-dedans, à qui j'ai déjà appelé pour nous dire qu'il y a un nouveau gérant et c'est toi. Alors, avec transport maritime, il faut faire très attention. Je dois dire ça clairement. Bango Bapé ça Batouba Simini. D'accord? Alors, il faut vraiment que tu fasses très attention avec les relations amoureuses. Ne mélange pas ça na musala parce que ça risque bien beaucoup mina lisala oboti beaucoup mina tibo kena kisangani tu auras toute une panoplie à bana basi yango ya balisala ni même beaucoup tangi on a babou raté babou raté parce que tu as l'argent, c'est toi le gérant au tchaba marchandise na ye koko na bateau et kokita ofele. Il faut que tu fasses très attention avec les femmes, surtout quand tu gères ces genres de business. Écoute Ernest, papa s'est beaucoup plaint pour toi. Et moi, je sais que tu as beaucoup de capacités. Tu peux faire mieux. Il est temps que tu prennes les choses en main. Moi, je pense déjà à autre chose. Je crois que je dois reprendre mes études de droit et je compte aller faire ça à Paris. Alors, papa, Nayo, en fait, Ernest. Ernest, les Français disent en forgeant devient forgeron. Si aujourd'hui on ne te fait pas confiance, c'est que nous ne te ferons jamais confiance. Et il y a une idée qui a vraiment traversé ma tête. Je dis, si et seulement si on te mettait devant des responsabilités, je crois que Ernest ou Amoboulou te perdrait définitivement. Et c'est ce que moi j'ai fait. Et ça, je fais ça vraiment à l'insu de papa. Papa ne connaît pas que on a une responsabilité, surtout il y a Baction na bateau à Kamanyola. Je compte sur toi, je sais que tu es mon frère. Moi je t'aime beaucoup. Je crois en toi. Qu'est-ce qui se passe? Tu dois m'excuser. Non, tu vas pas refuser cette responsabilité. En fait, Ernest, tu n'as pas à dire un mot de jouer maintenant. La cause t'appelle mon frère. Je t'aime beaucoup. Je t'aime aussi. Oui. Tu sais quoi? Je me rappelle encore les jours où je vous ai demandé tous pardon. C'était avec tout mon cœur. C'était vraiment avec mon cœur. Mais la ligne vraiment n'a participé dans ma tanga wanapi. Nazala vraiment dans ma tanga wana. Qui est mort? Ernest Ouattara. Mais apparemment on dirait. Je sais que tu n'as pas encore cru à ce que tu as fait. J'ai mal. Non, il ne faut pas avoir mal. À cause de ça, je me sens coupable. Tu n'es pas coupable, c'est la vie, c'est un temps. Ça arrive à tout le monde. Tu sais que je viens de faire. Non, mais non, je me comportais mal au fait. Voilà. Je me comportais mal. Et c'est l'occasion, c'est l'unique occasion pour toi de nous prouver que tu regrettes réellement tout ce qui s'est passé en gérant ces histoires très bien. Papa sait que tu peux faire quelque chose. Moi, je crois en toi. Nous tous croyons en toi. Et maintenant, fini le temps de se pleurnicher. Il faut bomber les torses. C'est à toi de jouer. Tu sais quoi? C'est quoi d'accord? Oui. C'est aujourd'hui même, maintenant même, je crois ça. L'amour n'a qu'une seule expression. Ce sont les actes. anyaka nasola na yo eza ngolo ya mabe te akosta nde moto na bino ayebisa yo mona ndenge mabe te mama po leo nyonso ozwaka kaka na baangle mobo ya bien te ye alobi na ngai nayebiso ke alingi opesa ye jour aya bokutana bosolola bino mbale alingi oyeba ye ke oyebaki mobali abimaka na mwana yo eza ye bokutana bosolo oyebisa ye jour oyo okozala disponible alobi aza na mposa kutana na nga po toswana na ye oyebi ke boza na bapapa leki
bozana ba papa kulutu bozana ba tata mwasi José Mwanza na Everdo na Suisse marqué babenga bino te bandeko tata na bino marqué batindaka te mais famille eza monene eloko nalingi naloba na yo baoyo bana Kinshasa nakutana na bango mpo toswala na bango naobenga tata mwasi na bino Cynthia Kisompa Motema Kovo Kisompa des millionnaires silencieux nakobenga ye soki azala na Kinshasa mpo ye azalaka mingi na mwa Kinshasa nakoluka ye kaloka nayebi su baadresse na bango te nakoluka bango parceke nalingi te balobake akutanaki na bokilo azwi part na biso bapapa non soki nakutani na ndeko ya tata na bino moko nde naopesa ye programme naotina message mais avant nanu nga nake kokutana na bandeko ya tata na yo nakutana na mwa mobala yango natala ye nasolola na ye nakote bien na kati nayebake oyo azoloba eza ya solo to alingi totikela bino relation biso toyeba ye yayeba biso mpo azwaka na ye moya kotiaka to nini soso na motalaka na facilité wana nde ekosimba te mais mutu alobaka vérité na mutu azokosa lokola nga na ana expérience ntango fixe regarde na oyebaki azoba ya solo to lokuta Vas-y, décroche. Donc ils ont sonné à Zouembaté. Pourquoi à cause de Wapia, mon vraiment? Je pense que c'est une sabsonini. Mais bon, Aïb, c'est quoi t'es le Non, mais comment? Aïb Sangaï, Naïb Saoté. Et en plus, on appelle et Zoussoné, ma Zouembaté. Oh Seigneur. C'est quoi ça, Nini? Et bon, on a ni Ernest, à lui, pas beaucoup de temps, t'es l'autre. Tuna qui est na tongo à l'obi nangai papa na moni était depuis l'obi na pourquoi na moni était. Na bengi ba camarade ne nyonso. Bango nyonso ba biti ba moni était. Na bengi même na ferme kuna na Mbanzangungu. Non, ba habiter à comité. Zomba! Yo! Merci. Nyama. Yo. Nyama. Tanda muloko na yo nyama. Tanda muloko. Soba. Nyama. Ufa wa yo. Messieurs, oui, mimio awa ezaka eloko moko égoïsme
Et foutre à relon à malongate. Dans la place où se retrouver. Tant yo moko zomi yo kaki oza mayele makasi. Pourquoi ne pas partager avec tes amis ou tes frères? Ben olingo za nango yo moko. Skotan ba obeta obibotu. Il fallait maele na yo. Ezalata anti bibotu. Maele ngo ki wapi? Yo ata muto yaki na wawa soki asengi balimbisa yo na kolimbisa yo te. Ozo représenter batu nyonso oyo balakisanga ke baza mayele na ba classe onga na tanga. Po ba renvoyer ngai mbala pona bango. Mutu mabe na sima koseka. Ba renvoyer nga. Yo, il faut ofuta masumu na bango. Osali nini? Wana motuna to question. J'ai fait quoi? Ah, ok. Osa toujours lolendo, atani sika pasi lolendo. J'ai fait quoi? Okobomba ngote ata. Soki ozi occasion kobika okutani na monsieur les Français olobanae, j'ai fait quoi? Laissez-moi partir, hein? Je vais appeler mon avocat. Bravo. Appelez ton avocat. Thomas Benasima Koseka. Vraiment, on l'a dit, et qui vous a soudé en français. Hein? Je vais appeler mon avocat. Avocat, hein? L'avocat. Aya, Maître. a sauvé, oh? Namavoko nanga? Maître Fosta. Nengozo kanisa. Maître Fosta Suka. Maître Fosta. Oyebi yo, place nazo mema yo. Nazo mema yo, pas ya kolona yo, mais c'est Molière. Lokola yo la kisingo za disciple na ye na français. Yo po landa ye. Je pense oyebi mais c'est Molière on a zolo bela o ya mundele alobaka français o yo lingi. Je te dis vrai. Non oyebi so ya solo na blagueté. C'est moi qui étais stupide. Hein? Ngamuna ki zoba na ndoka nisa makambu na sens inverse. Ozaki A ngana mona ngo B, B na mona ngo A. Dacosta c'est mon frère. Dacosta atikala kozana makanisa mabe envers ngate na uti ko remarquer ngo. Na kosio. Oui, c'est ce que moi je vis ngamuna na ndako neza yote. Eza yote. But non mais menga s'il te plaît na posa ba sala et le côté batika ye j'aimerais pas na ezaki ngate. Ozako sa repentance pour ça. Papa, Ernest t'as la intérêt na yo. Non non sango pour ton amour. OK? Et l'on y a aucun intérêt. Nabi intérêt zandeni. Est-ce que toi tu penses que ngani na zabo na ozala à l'aise na ndako yo vandi tata bina ninga côté? D'accord, ça n'a ninga côté. Et Simbate, mon père. L'ennemi de mon chéri et mon ennemi mutalingi John na te na olingete. Ce qui t'a dit que Dacosta linga ngate, Dacosta même beaucoup. Non, Dacosta même beaucoup. T'as dit ça. Maman, yo mtoza kunanda konate. Na bicho boui. Bongama. Ce qui est fait est déjà fait. To fundi est déjà to retirer. Nana posa passer ma bête s'il te plaît. Nana posa passer ma bête. Mais ça va ça. Tu voyons là mon garçon il est musclé comme ça Dacosta za na taille moki. Oh Salinine, est-ce que tu regardes Dacosta? Dacosta no égal combien? Dacosta no égal combien? Na sala. Dacosta soit confié hérité biloko. Oye bangote. Dacosta soit confié comme ma parole hérité biloko te na makala moto na mutu. C'est ce que je veux pas. Makala moto zandeni. Que epela bazu a tchongo na mutu sosika. Mais non. Obi passe non kana mutema. Passe nini? Obi oyesa langa na mutema. Chérie, s'il te plaît, réveille-toi. Réveille-toi, la mouka. Moi je suis là, papa c'est la montre, maman c'est la montre, j'ai mal au cœur. Même si na bengi maître Blaise Bekwa coach olympique, franchement, on a décidé. Mouka besoin mamoko. Besoin décision mamoko. Mais na kandate. Voili boso to mais na kandate.
Bazoka mokano maman na kanda te. Tenga na zaki na kanda. Ngai na zaki na kanda. C'était par rapport au moment nanga lobaki. Alors sikoyo ekosimba. Simba te. Soki yo kitelo kenga moko. Simba. Simba te. Oko mobali. Nako mobali te mais non yebso ke simba te pour place to simbisi. Beto makasi. Place to simbisi. Non, beto makasi. Place to simbisi. Otombola bakolono a okende. Okinga. Mo place to simbisi ba otiki te na yebi. Oui, Nabengi Adolphe Kitoko. Adolphe Kitoko, le patron de café on a 6. Quanti coin. Oui, Abisinga Yepe a l'information mon côté, à moi le mon côté. Bango baza pire petit à papa ou ba travailler kana mais azana na Liège. Donc Liège mobimba ye muta konzara ngo sko suis ayi kazaki kuna par hasard. Donc atoyeba to yalinga kayeba. Alobi ayebité atikali pe komona été. Nazoe bate so na luka dako so api nazoe bate. Moi na obtenir une information kasi na obtenir une informé et nyo sonenga ile kana journal parce que je me suis déjà apprêté pour na que continuer ma démarche. D'accord. Papa. Oui. Moi je pense qu'il faut continuer à rouler Banimana Moussou. Parce que si vous avez Moussala, les Kangié, déjà, tout le monde a une information favorable. Même ceux qui Moussala Moutekanga qui est, même si c'est le travail qui l'empêche de rentrer à la maison, mais il pouvait appeler, nous dire où il est, pourquoi il ne vient pas. Mais là, ça fait des jours. Il n'appelle pas, on ne sait pas où il est, et on a appelé un peu partout, pas de suite. Moi, ça m'inquiète, sincèrement. Pour moi, on a béni Georges Kaloum, l'éléphant de l'île. Abia Mouniti. C'est un éléphant. L'île où on a mobimba a comité parce que d'accord, ça des fois, à l'île Moussalami n'a pas moré à Sandoba. Abia pas sur la guine à l'André Capessa. Suite, Moïsati. Na bengi voir même dans maman domicile Makenja pour na tout naé à tailler peso kayoke information moi d'accord constaté. Abia suite. Donc moi, ça me prend vraiment la tête, papa. Renate, elle est là? Oui, je pense. Renate! Renate! Papa! Viens! Mets-toi là. Entre, mets-toi là. Assis-toi. Renate, parce que je te considère aussi comme ma fille. J'ai mes deux garçons, Ezala Dako et Ezala Ernest qui sont là. Toi aussi, je te considère comme ma fille. Alors, de temps en temps, on me faisait des rapports. Mais je ne voulais pas tenir compte de tout ça. Parce que moi, ce qu'on raconte, j'aime avoir des actes concrets. Et là, je suis assuré. Renate, Naïbité, ça fait des jours, Dako, on ne le voit pas. Il n'appelle pas, il n'y a rien. Peut-être tu peux être au courant. Naïbité, au courant, il n'y a pas Yazali. Papa, Naïbité. Voilà. Renate, moi je vais aller droit au but. Hein? De temps en temps, Léa me disait, ma femme me disait que tu entretiens des relations avec Dako. Quel genre de relation? Je ne sais pas. Parce que Ngaïmoko n'a mon abinoté. Mais, on a yeba. Vraiment. Tu n'es au courant de rien. Dako ne t'a rien dit. Alors, etc. Vraiment, tu ne sais rien. Je ne sais rien, papa. Renate, je n'ai que 2 garçons. Tu vois ma peine, je n'ai que 2 garçons. Et si l'un d'eux disparaît comme ça, je ne sais pas où il est, moi ça me fait très très mal. C'est pourquoi je t'en supplie, peut-être il t'avait dit quelque chose avant Kende et Naïbité. Vraiment, Alobanayo et l'autre mon côté. Papa, Alobanayo et l'autre côté.
oyebisanga mpe eloko te ngata. Bon, tu peux reprendre ton travail. Viens, quoi tu vas faire? Viens. Renate. Soyebi place d'Acosta ça. Hein? Ça n'a ma confiance. Yebisa atanga. Non, yebisa mon douté. Tu es sûr? Mais pourquoi tu as peur? Juste pour rire. Nous te manu bêta. Apparemment, nous avons les camps. Nous en avons posé les cambotés tina souka. Si un jour par malchance, na comprendre que vous avez nasi mama kamboyo, il a bien été, hein? Tu peux partir. Qu'est-ce que je fais? nalingi kosilika te nalingi koloba mingi te poso mina loba na loba ya mabe nalingi ofungola motema na yo fungola mpenza motema na yo yebisanga mwana nga mobali aza wapi yebisanga Dacosta aza wapi Mama nayebi te. Renate koselisanga baje oyo te bike oyebi place Dacosta azali yebisanga place mwana nga mobali aza po ngana papa ni tozana posa na yebisanga kobombela nga te nayebi baje nyonso yo kosala na kati ya ndako yo ko détruire foyer nanga hein yebisanga mwana nga aza wapi Nzamba omona nga likolo nayebi te. Renate Mama. oyebi place Dacosta aza te Renate oza sûr que oyebi place Dacosta aza te Mama nayebi te. Renate Renate nabengi ombala misato natuni mwana nga mbala oyebi place aza te soki eza likambo oyo oyebi ozobombela nga ere yango oyo loba nanga vérité soki ote oyebi place moko akendaki kobomba na ye moko biabiaki kovanda aboyi kovanda na ndako fungola motema yebisanga soki problème eza fungola motema yebisanga Mama nayebi te mama. oza sika oyebi eloko te Nayebi te mama. Soki nayebaki place abenga yo mpe te te. Nazaka emoso na baluki boy na kuti ozotala. Nazongi boy na kuti ozotala. Olamuki pe na tongo oluka tata olala oyo telemi na onini on. On a problème. Hein? Kwa caprice na opendo ko changer tata yo moko. Na telemi depuis na telemi na tuno soza un problème au vandi na bongo. Priska, obi er moko naningaka na posa nangeza otika na kimia. Somo na fani ya mungu tinga na kimia otali na ngabo ti er moto sura biso kaka. Toza binemite, tosula ka ngaza ya na. Kasi na ina yebalika maoni ni ko zangiso pongi. Ela muso na tongo na bisayo, onga nango, hein? Ona yoka na kati nanga. Tuna pesi yo. Okote mando tembwete. Oza kutu yo. Kali kamongo za nini kasi poza grave. Poza ke so ezake pa nanga na kote le maboite. C'est que kamongo za. Bonjour mes filles. Ça va ma fille? Bonjour papa.
C'est que les Camerounais sont graves. Pourtant, les bons ont été sur la bisomba. C'est que les Camerounais sont graves. Les Camerounais sont nikas. Ils bisanga na ande kona mwasi. Ngaza li kamunyo so na talo kuna nena. Ata taloni. Tout sur le nom makambo yo so oyebi da makambo. Qu'est-ce qu'on a? Ça va ma fille? Ça va. Hein? Ça va ma fille? Yo na yena zakia. Ya zala ya mais tout ça na biso e kaka ya tina ne mama la disa. Ande saki hein? Ça va ma fille? Mon pono bien ma fille, ou bien ka chérie te point. Ça là il peut biso ka bozaba niki. Wa mna mikolo. Non, na ko expliquer après. Tata moko alala na mwana ya zala te. Enfoiré! Enfoiré! Mamutukondi mauka nengese ya wana. So nzamba pesi biso esika okende nde oza ndo oloba na minute osikotso asika bengani biso tokiwa. Ni wotu nono likamu nono. Tala ki otelema boeza nini oloba te. Tamu ngomone tinzamba eba ninga te neti na yana mukilika bumu comme par hasard nzamba eba na ite kinga na existaka. Po makamuka ngai kaka ngai naza kimia te kwa ne pesa. Na mokili ya par hasard biso nyonso to yana volonté nzambe. Yo kanza ba problème ngana nango so na pesi ozo. Ne to tembo le 5e jour. La costa et pour la bango mona na te. Tikamu. Mona na te ke. Amona na te. Ngai pe na yebi na place azate. Mama la bango. Musu ba faire voyager c'est ba boyo ye ba Renate. Tanjili kolo mama banga ochanga Priska. Anga zo menace ngai ngana bisika mwana. Ziana ngolo bake abungi na famille ba bipa sa zati. Mututa yebi. Na mama bango. Mututa yebi place. Da costa zali. Ubingi na téléphone numéro na téléphone zo lekate Priska. Mama banga binga na place mwana azali. Samba otanga Priska ka passe na biso boye. Nebi koyebi pesa zate zana kimia. Ebi pesa zate. Mama nga tuninga so relation nini za kati ngana mwana Obini. Na bi lokote. Owangani. Na bi na lokote za. Bo wangani lelo nyinyo owangani zana tunyo yo na mwana ni problème ezo bibo amos na mbali. Mamuso pe ali rekenda ka koma na ba niveau mo fondi mango bongo. Yo lo bela ngani. Wani zaki bandeli. Na olo bandi na minute lo ko ekoma na niveau mama ba onda tunyo. Faki loba. Msuvu da ko. Sio mama ngaba no tunelanga fale kana wanga na yaya. Awo tunelo kenini. Parce que niveau maman banga zo tunela ngai mama on pa na ngamona ngalo kwa ndindi mo boye donc na ebiti na ko comparer le na miso na mama bonde ngana zalaka fallait kana wanga na kaya même ngamuko na banga da ko sa bimika bwaki alakinga te jamais ko sa loka kimeza 5 jours aza mwa mobali bo akumona na naikaka eza 5 jours apamba aza mwa mobali mso eza mamso ekangela Ayo moloba ke aza chef aza mutama mbele akoza nda bimaki ke musala wana mo voyage mo presque ye akeli ye voyage ta ko sala nga pelite mso bungisi téléphone Renate poni boningo mona mabe partout akoya na ezala kimia Priska uningo uzala jite na lika muso ezala na mutu akoya na place azali ta muso misala aya kale kinangani aza bona bien te Priska non ni on ebiso zwa kimia uzala bien te ndeni zwa kimia akoya nazala ngana kimia likinanga nini kasi ndena zamboe Nuba likambu pete uza mamloko wa mwa mkebo ngani na banda obondi. Naza na zemi. Kuganga te pardon. Inate. Simi. Ndakula kusokota yebi pete nana yebi sekoto te. Buka skali. Buba sala ka boye pinda ta yo moko zemi ka siko te. Osali mabe. Zemi. Priska. Yibi pula nga bana papa lo. Banda to kota lupango nga na eto sala. Te, osali mabe. Ukizo zima da kosta ndeni yana ngai.
eza likambo bomba te nakobomba na nga zemi ezonga nsima te kendaka liboso komi na zemi nazobanga nalingi dakosa monana toluka solution kolobemba mama te ezaka seka biso mbale dakosa koya nde toluka solution tokolongola tokekaka na yo te bosa nini tokolongola tokeka na yo nazaka na yo te oloba nini kosimba nga te oloba mama mabe ozosimba nga pe yebi lisumu nini eza na olongola zemi tana moto abeti moto masasi na yo moto olongoli zemi lisumu na bino eza ndenge moko ozoboma moto ndenge ozana oyo aza eloko aza mwana aza moto moni so ozaka na ide na olongola zemi wana nde otinda nga ka siko nde na okebwenaki oyebisa mama ko wana zemi eza likambo haa te olongola zemi te lokola yo ozwaki baprécaution te nazoloba yango siko zemi okobatela yango soki kaka ozaka na ida na olongola zemi ka siko na okeyesa mama olongola zemi te eza likambo osolola te olongola zemi te bolongolonga zemi alingalinga te ogarde mwana mama ere aloba mambo olongola zemi ana oyoka yango te oyoka te etali ondibaki olozwa zemi kwana oloba na oganga azaki wana soki nani na lupango ineerike nazokusina bafwali nyama mbangolanga dakisanga nani dakisanga nani comme d'habitude dakisanga kutinda se nabaki tikatinoyo obikaka olesa mbongo nanga nyonso na pali foot alesi mbongo na pali foot papa tobeti biso mibale omoni lupango oyo nabengani yo siko nabengani yo obini yo sani nini batemoin nalokoli na tesama nani yo nde ozokoma tesama nde obibo ozala te soko bimisi bilo nanga mpe na bimisa kota kotosoza mbali nga naza devant ndako oyo mpona wale namoni olokola pot de frère nga mona ngo déjà lumuma mosa kufaka lumuma mutu apale ebile mana lokola nani moselekete batumbi papa talaka tinel air moko oza eloko te omona kolokola moselekete batumba yo oza lokola likokolo likokolo ya nini na libanki yo likokolo azaka likola nini ezalaka azaka likola nini yo wana bonga fikoleka bamasalite ndenge wana mais eza ndenge elongino ezaleli bon c'est bon yo sikoyo eza lokola mokinzi ya policier yo sikoyo oza lokola moto bademo bakotaka na zotole bangulu bakotikalokola mokinzi ya policier epuis policier nini ya sous commissariat yokanga bato banda okanga lungwana irresponsable so bimisi biloko nanga mpe na bibisi ya yo toyokani ube tokipanaka te limite na palais nayebi kala minto oyoka posa ya kokota toilette ndesika na ozwa yo yende naposa bobujeka mutu bino bisiko bobeti mutu boye akufi azoningana te bino bozo bakufi te neni condamnation bon nasenga binongo esenga senga bino bosala soki mutu asenga mosala mosusu okosala mosusu te nga nasengaki bobeta ye yo oyo loba na nga ndenge ozoloba wana ozosumbuka na yo oza trop à l'aise oza Mario tendedededede oyo azalaka na 3 vies après gamme vert azalaka na 3 vies après gamme vert yo mitendo yo wana nazoloba mutu yo monanga Mario papa nga napesi yo mbongo napesi odeklare mbongo nayesi okoboma te me Barcelone pekisa mutu na yo azotumbola na ye mutu mabe na nsima koseka mabe salama na nsima oseka
Na bouge kingo. Hein? Hein? Na bouge kingo. Oh bofle bino ibilo bozela so boboseli kaka. Toza baninga te. Bopesa kinga affaire ye yo mutu bolobaki akangama to akangama te. Hein? Ok, loko remarqué que mutu na yo zo pema na akufi te. Alors kobandela lisusu bêtise outi osala te o poto yokana moni bisika ozali awa okobima na yo te me baobimisa nde yo bakende otiko na morgue apres bakundi yo soki ngai nazaki osala na ambassade nde naza ambassadeur onatindaka bato na mboka polo mboka etatolo bisika bato bakufa bazalaka ngai eyo mutu mabe na sima koseka toyokani kobandela ngo lisusu te toyokani Barcelone il faut songa maintenant no ino makamone mutanga mimango te azande kuna nga ayi baba risque oyo koyela tsina simate il faut songa soki sikoyo ozongisi ye eke ye abalukeli yo Ernest ekolobani Ernest Tika, na exécuté. Ah. Ernest, c'est toi qui es derrière tout ça. Ernest. Hey! C'est toi qui fais ça. Hey! Papa, c'est toi qui es derrière tout ça. Pourquoi tu as na matui tito ni nango? Nene wasali ki ye ayoka yo mokoti? Mais maître fâché. Oh! Et non, le papa a le col à Yuki. Oui, tu as raison. Il faut que vous m'ayez. Pour bien vous la sauver. Ernest, mon frère. Ernest, mon frère. Ernest, mon frère. Ernest, mon frère. Mon frère. Ernest, mon frère. Ernest, mon frère. Mon frère. Ernest, mon frère. Ernest, mon frère. Mon frère. Ngai maman Pichu Tonele, naza pharmacienne en formation, nazo œuvre dans le laboratoire CRMTA, où ils allaient centre de recherche et de production de médicaments traditionnels améliorés. Tout est à disposition de bino cosmétiques, tout un dossier cosmétique enrichi au collagène, ils ont traité tampons, ils ont traité rides, ils ont traité poche, ils ont traité imperfection mingi ya peau. Pour ça il a un sérum sous forme de masque, tout un dossier crème réparateur, ils ont réparé pour ce qu'on a un problème avec acné, boutons, palata, et puis qu'on sait un sérum naïe où ils ont enrichi dans acide hyaluronique. Tous un adulci gel douche, tous un grand format, un petit format, et ça mis à paille, ils ont adouci un pot. Tous un adulci cheveux. Ils ont collé sa souki, cheveux abîmés, souki ils ont quatre na pamba, souki ils ont ba teinte, ils ont bon sango,
ils ont retardé repousse ya ba cheveux blancs pour ça na ngona huile na ngona bain d'huile toza na crème pommade toza na savon oyo ezo accompagner gamme ya ba cosmétique nyonso toza pe na ba médicament na kati ya laboratoire CRMTA toza na pommade Diazolex oyo ezali pommade antidouleur ezo traiter toute forme de douleur même ba douleur rhumatismale ba makolo kovimba ezo traiter yango toza na crème borex oyo eza uniquement mpona bapapa ezo rallonger système ya bapapa et puis ezo agrandir yango toza na diazostimule oyo ezali produit na biso ezo traiter ba différentes formes ya impuissance sexuelle éjaculation précoce ba dysfonctionnement érectile ba faiblesse sexuelle en général et pas basi ezo traiter frigidité eza sous forme ya comprimé. Tout ça, la zinguinalis, auto-présenté sous deux formes, comprimé, à sucer, na suppositoire, où ils ont traité différentes formes hémorroïdes, internes et externes. Tout ça, la méamycine, où ils ont traité la levure, tout ce qui est MIB, tout ce qui est maladie, kyste, il y a MIB, ils ont traité en eau sous forme comprimé dans le sirop. Tout ça, la crème méamycine, où ils ont traité tout ce qui est maladie à peau. Genre d'être malade ya PC mycose et c'est la kana makolo ya mibali surtout azola ta sapatu maladie oyo loto méamycine crème azo traiter yango tout ça na allium yé azo traiter toute forme ya hypertension azo normaliser tension na yo soki tension e mataka akitisi a normaliser soki ekitaka matisi a normaliser et ça à partir ya aille. Tout ça, la menga, eza produit anti-anémique. Bateau bazara connaissent un problème et anémie, quelle que soit l'origine, menga azo remonté, bango eza tonifiant, ezo pesa makasi énergie dans nzoto. Voilà, eza gamme ya ba produit CRMTA, laboratoire où eza au travailler essentiellement dans ba phytomédicaments, dans ba plantes médicinales. Donc nyonso tozo produit au monde liboso na bino et ça mis à partir ya ba nzete ya mboka na biso Congo. À part bakisi oyo na siko tangela bino toza na ba maladie musu auto traitera pe auto sala to benga ba préparation personnalisée ndeti na ka ba myome par exemple to grossa une préparation mon corps et permettre de réduire dimension ya myome pour et faciliter ko bota toza na kisi oyo pesa pe bato bazolo ko bota voilà to traitera en couple et ba contact na biso na Kinshasa eza plus 243 81 83 13 322 plus 243 81 83 13 322 plus 243 89 89 33 855 et na libanda toza na plus 1 514 329 12 56 plus 1 438 765 64 73 voilà ça ba numéro à contact na biso ba ndeko ba kobenga libanda na ka ba maladie songolo pakala maladie oyo ba tene tondante oyo esalaka ke moto abima ba mafina na mutu to traitaka ngo pe donc pour contacter biso opposer problème na yo to ba plante nini oyo ekozwa solution na problème na yo.
C'est vrai que la classe est la différence, mais cette fois-ci, la classe en chair et en os à votre disposition. Et c'est là à travers le Flat Hotel Tenasia. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un nightclub pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex-24 novembre. Pour tout contact, appelez au plus 243 82 094 89 17 plus 243 982 70 58. Le Flat Hotel Tenasia, la classe, la sécurité, l'assurance en chair et en os. Voilà, chers amis téléspectateurs que vous nous regardez en ce moment, sommes très heureux de passer la nuit sous le moment où il y a Kitoko. Ça dit, j'ai une très grande nouvelle à annoncer Lelo. Je pense que nous avons passé le moment confinement, nous sommes à Congo et puis nous avons déjà déconfiné. Mais depuis que temps aussi là, nous avons passé les vacances pour la faire, pour la famille, pour une raison pour une autre. Alors vous aurez toujours besoin, vous avez la place pour endroit où vous vraiment répondre à votre confort, où vous avez un banda. Voilà, nouvelle agito autour de auberge chez Roger Funda. Et auberge chez Roger Funda est situé sur l'avenue Boleko numéro 56. Avenue Boleko numéro 56, dans le quartier Matungé. Na commune ya Kalamu pour la bandeko ba retourna na Matongé, oui, c'est-à-dire quartier autoza oyo avenue boyo eza sur place où avenue eza situé eza vraiment différent na Matongé boye eza place à makele l'été eza place ya ba bafle l'été eza place ya lukulu na té eza quartier moko eza vraiment différent na Matongé auto mesana ya moi musique ya moi makele donc ah so ko vanda oza d'abord la facilité pourquoi parce que oza permis ya victoire ou ils ont permettre autant pour la facilement au Kénéba ville partout et puis à un moment où vous rassurez-vous parce que sécurité et ça mais avec les vignes donc vous avez bloc bosser dans la pédise permanent il y a le bosso courant ils permanent c'est-à-dire que SNEL déjà bazana ni na baromoko et à part SNEL bazapé le chouchou na groupe électrogène et à part groupe électrogène bazapé sous na parole donc il y a Roger Funda à sali de façon que nous tous la maille aux la poso ya awa c'est-à-dire courant et ça vraiment souci na côté et na wa maille rassurez-vous que à part régime des eaux à biso ermoé qui ndaka ya Roger Funda penser aussi na bino atila no citerne ya munene où ils ont ça que maille au koki kozala mo ata mukiete et puis na wa Italie na kati ya appartement awa
je vous signale que cuisine est équipée. Parce que mingi boya ka vous avez besoin mingi ya cuisine est équipée et à part ça toza sous na état de télévision bon on a le premier bomo loka et le retard donc abonnement au coût déjà ils ont un permanent et puis il y a des voitures à louer. C'est-à-dire vous voyez vous avez la pousse ça déplacement partout le monde qui est ma voiture ils ont à louer. Je pense que dans un salon d'arriver ça c'est-à-dire dans un salon tous la quitte na bicho il y a je vous l'ai pensé il y a aussi la bicho salon déjà kitoko ya moyo bato baza maye ba otimbela nako déjà tout aussi la mo ba film na bicho juste des alliés façon représenter bino beauté za awa donc tous na salon na bicho télévision zali et puis tous a p na o etali malibi c'est-à-dire split ezali ko ça vraiment makasi c'est-à-dire na za awa non na yate mais c'est comme si na za déjà kuna awa tous na couloir c'est-à-dire tous na couloir na bicho na kati ya couloir awa tous na cuisine, tous en la salle de bain et puis tous en la deux chambres. Donc format où tous en la format il y a deux chambres, cuisine, la salle de bain. Bon voilà, donc awa tous en la couloir, ça dit dans le couloir awa tous en la cuisine, tous en visiter la cuisine, patientez-vous. Là tous en la chambre et juste la cima derrière cameraman là tous en la salle de bain. Mais là-bas il y a la chambre pour la sabino place où on roule. Voilà, donc chambre na yo là, yango. Parce que endroit ya bomba bilamba izali. Place yo bo ndo chabilo on a bino mais ah ils juste kaka espace où ils permettre yo là la pongi. Mais tu yango yo, je présente les lits et puis les thé doré aux anamo yango wana. Donc voilà ah les chambre, vous avez aussi un endroit où à regarder rien que l'eau na yo, bilamba na yo et puis autre chose. Ici c'est juste pour dormir. On continue. Alors dans la chambre, un élément très important, on a dit que surtout ma maman, la tout dans la chambre liée, est-ce que cuisine est ça? Donc voilà, cuisine yango yo, vous avez la place dans Rolamba, ça dit cuisine est ça équipée. Vous avez la réchaud na yo, vous avez la congélateur, frigo, debout na yo, vous avez la place ça dit awa ici quand pour bomba la salle na yo biloko na yo tout ça donc voilà comprenez que pendant que tu sur la voie clients a déjà awa donc au moni moi blom sous les ali et puis voilà leur cuisine yango ils sont vraiment très bien équipés et puis nous avons na la maman quand même nous avons na salle de bain yango. Je souligne que Maya Montouza, c'est-à-dire Maya Montouza, voilà, donc, voilà, en général, on a tous un amour Awa, et Awa la 4 des cigares pour eux, au Bomba, Bilo, on a Bino, et continuons, voilà. Je pense que tout ça, une présentation, il y a auberge chez Roger Funda, au Moni tout, les Awa, mais c'est ça à mon côté, c'est-à-dire les amis ça, c'est-à-dire à la C, nous avons arrêté de chaussées, nous avons deux niveaux, nous avons des colonnes à mission et au but tout ça mais à le but est-ce que puis les hommes pour ça en tout cas je vous rassure que cela là nous plus on a la télévision au camp, c'est-à-dire confort dans ce monde à beauté dans ce monde cela est nous plus dans au camp mais la ligne bien juste dans la niveau dans la C nous à France ils a Yimogo il y a Roger Fund et puis il y a Kishasa ils ont montré ça il y a Montroyo hasard pour gérer ma camion à bien à Bango parce que plus mon doigt sali une semaine, on doit sali 2 semaines, on doit sali 3 semaines, tout 1 mois. En tout cas, on fout à prix monté. Ça va dans ce biscol, on a ce bicrasé, on se bat casé dans la prix, mais plus par rapport à l'avantage, on a ou même mis dans la prix qui a offert. Mais rassurez-vous que ma prix, pour la même moto, ça une semaine, même 3-4 jours, les gens ont vraiment abordable. Ça dit formant au Moni Awa, ils ont des chambres, salon, cuisine, salle de bain, cuisine équipée, puis du colopé, et ils allaient à la chambre, mon corps, ils allaient du colopé, servi, on a séjour sur le passé. Ah, n'hésitez pas, il y a vous contacter le numéro pour passer la séjour. Voilà, merci. Gloire au Seigneur, que le bon Dieu vous bénisse. Sacerdoce Rataraté, jamais errata. Mes frères et sœurs, le 24 juillet de 20h à l'aube, c'est le rendez-vous sacré. Je répète, c'est le rendez-vous sacré. Et ça, séance, Moko Salama, il y a haute spiritualité
Oyo erotika témoignage na ba famille belé. 20h nous débutons le service, 5h service ici. Boulevard de la Libération 17 derrière la gare. Place Yosa. Nangina solo mokomto landanga. Pourquoi nous avons invité? Pourquoi la ligne yana veillé oyo? Eza veillé mokoza à la haute spiritualité, donc veillée du sacerdoce. Na veille du sacerdoce, tous les coups sont permis. Ya on a ligne avant ya veillé ça là tout mi bengelanga loba papier ozala ndenge nini. Parce que bonganga nzambe faut batu ba yekolango. Le sacerdoce c'est pas pour les petits enfants. Le sacerdoce faut oyekola. Ya on a ces plans ba prêtre catholique. Toutefois bima prêtre faut ça là des années ou maîtriser yango. Tant que nous avons maîtrisé le sacerdoce, c'est une difficulté à faire makambe belé. Babé to loka lisole lo moi muke ou bangi lo bi non auto yo kamo zala non. Ya na bi veiller le 24, c'est la haute spiritualité. D'abord na seki mutu sala taka la mana pembe, séance c'est trop sacré. Pourquoi na bien on sacré? Ba kanyon so résistant. Maman, ba lakela penda famille no mabe. Mon ba famille mda ba wiki to lakela o mabe. Bana basia kitoko ba balati. Ba mort subite. Force du mal et kota penta na ba famille baby sa mabota batu. Y a pas de problème. Les dieux o monana na ngai na mars na confinement. Ye wana zo bikisa. Zambo monana na synagogue, c'est le même Dieu. Zambo salela Simon Kimbangu, c'est le même Dieu. Tu es mon invité. Écoutez, on s'est invité dans la veille 20h yoyi. Maintenant on la dans sikoyo. Bengana loi prophète nous en a veillé le 24. Que dois-je faire? Il y a des cartes tu dois remplir et moi je vais juste prier. Pays nyon sozali. Ozola ndango zali na pays mususu musika be un espace Schengen. Mais tu es mon invité. Yaka na yo. Bongisa billet na yo, c'est préparé le 24 ça vendredi au commun avant. Au bandi ba séance na yo et le dimanche au lekana Sainte-Seine et Lambo. Mutu nyonso invités. Au moni molimo ya mari de nu femme de nu e umela na vie na yo et tikayo. Au moni kindoki ya famille ou vande sala misisa ata o bakufa batika bakoko na bango bilo na bomba contrôlera toujours batu et si là. Yom toza en Europe, tu rêves toujours tu es en Afrique. Au revaka ozosa misala makasi na kati ya mboka na bino village. Ici oyaki po sala makambo na te, mais tu continues à vivre cela na conscience na yo. Au bela rakaba maladie za ka répéter le lo biki le bobeli, le lo biki bilo ko na mettre fin au nom de Jésus. Libala aussi kufi nango parce que ba bota banate. Ya on a ebisio veiller ya le 24 fin. To mettre fin à makambo. Surtout on dit dimanche to sali 57 to ke na makambo susu. Vraiment nabisi après le 24 to ke na makambo susu parce que nzamba osale belé. Don invité. On a eu de France, tu es mon invité. Ozali na province na mwa musika okozala wapi yaka 1 heure de Paris, 2 heures de Paris, 3 heures de Paris ne te dérange pas. Ozana Dijon okokoya, wana Saint-Étienne okoya, ozana Marseille okokoya, ozana Rennes, ozana Lyon, partout bisika bozali, tu peux venir. Yom tozana Suisse, les problème te oyaka no vacances au talibatu no zongi mais na minute oya vacances te tu viens pour la haute spiritualité loba père konde na baye makambo e déranger ngesi là pona silisa yoka pona sisa na expliquer lo mo salama tu peux dire maintenant oya na ngate sina kenda ba veille belete yaka nan il y a un problème ngana obenga yo pour expérimenter nzambe nanga bika au nom de Jésus, soit délivrance au nom de Jésus. Mais problème est simple. Et betcho libakute, landanga lo nangana biso betcho libakwata mukete. Suis-moi très bien. Et ça problème il y a capitaine nemta loba. Capitaine ngoza capitaine otoyeba ya masua no ya Jonas voilà. Le sola Jonas. Au moni capitaine wana. Problème est là qui a protégé masua na edindate. Pe ba équipier na bateau ba passager ba yaki wana ba kufate alobi bo na moni naufrage et salama mais na moni minute yo bateau na yaki bien mais je ne comprends rien pourquoi nyo dinda non que rapide yé tout ça ni bino so vous allez na moni vous belé
ou alati lokola boye ou alati lokola. Alors chacun de vous mutumta belela nzambe na ye poto zwaka solution. Message à capitaine, il y a un besoin intéressant dans la minute. Problème est allé au Nimano sur un pasteur, au Nimano prophète, parce qu'il y a trop d'idées, de trop d'aventuriers, qui ont la politique, qui ont distraction, qui ont bébélé. Je n'ai pas besoin de ça. Problème est allé, yo suko yo ngai na bele la nzambe na po masuwa no dingate. Ba faire ne koyate mata. Bano ba beba ki ba bonga. Bano ba kota na ba diamba, ba kota na ba drogue, aux assous à l'est, malgré ça na mbongo, tala mbongo belé, mais il y a rien. Regarde tous les enfants ba détruits. Viens un peu na veiller le 24, c'est vendredi 24 de 20h à l'aube, boulevard de la Libération, numéro 17. Il y a 4 prières nzambe. Aux invités là, 0033 7 66 27 40 02. Aux invités là, mais banda ko benga posa na facilité ya carte na yo pour na veiller. Yom tolando musika benga ba famille na baza sur place, n'est-ce pas, Schengen is malam. Comme la salle les